mutuko mutu aza na disposition lelo siko disque héritier yango nezo foot héritier lelo ba mission lelo to ba na curiosité ba to lunga Côte d'Ivoire Cameroun na ebiso bazo tambola par-ci par-là poani disque so senga bongo aza na temps ya studio te siko soka yembi te est-ce que ça problème yango il faut botonga kaye net ba c'est le scram au moins na ndenge ya musique est-ce que yo bi ta disque c'est le moko c'est bima ah est-ce que c'est le aller à la musique na ba robino balekaye oh na ba bina filé balekaye est-ce que c'est le orchestre c'est le est-ce que ba sala ta déplacement atana loufa pam est-ce que y a vendu ça orchestre na kati mboko lelo félicitations héritier bana ya maison mère bo sepela na héritier bo sepela na faire rigola poa ba longola soni ya maison mère héritier même ba mise poto bazonga 50 000 ezaneni elonga mukombo so atsis kona fabu sabeza yo quel bien là c'est un 50 000 il y a kala on est Zaïre aïsko bakogana nani bakogana maeso fabu quelle réflexion et que de père quelle réflexion quel piano za somo te ça ma bé te ken piano pas za ma bé te ezaka ke atona monda ya ranking te tango yo fingi ken piano na banana na banane so apesa réponse mon on peut ka normal mais oya ba Herman oya komi ya koluka e komi siko em suko soki bozana ba kiss na bido bokomi ko bo excitaka bana ya batu bo envoutaka ba fi oya ba bo envoutaka ba mama ya batu ba sera batu na ba poto po ani bozwa moya ko vivre yango te tolingi biloko wana te omoni toza ba bantu de qui est Fivette Mayamba Fimo Roboye moi ça ba kuluna Fimo Roboye il est très tout fait Fimo boyebi okomata kombo na yete openda sarato l'air moko ozo mona lelo pesi bango devoir domicile la biya zokoma est-ce que bango pe bakokoma sara pena komaka sara komaka ko ce que Fivette Mayamba parce que sara pesi ka biseke fa bando koma mais ce qu'on ngasko na bité kokoma kutu fenani sarato lokene musika nanda mabete loba naika a réciter kaka les corbeaux et les renards tika boyoko janvier soka salika récitation na ba ngai nzambe na nga na tiki mbala mo makamba YouTube na tiki okumisa kari pi bokozwa Amiral Chamala na émission na ye info perso e ko la kisa moto na moto effort akosala pona culture ya mboka social pe lisolo oyo moto na moto asalaka pe abundalaka awande pa balobelaka pe promotion artiste ko salema avec Amiral Chamala mobali ya kitoko ya propre otali botia mobali omeli mai okumisi nzambe Solingi bez awate Amiral Chamala mosana ye kitoko lokola mwana mayele oyo akendaka classe na mbongo ya minerval ya tata pe mama lelo akosala lelango honneur ya mboka mobimba eyokani ti namira ba voisin. Voilà, merci mesdames et messieurs pour votre fidélité de nous capter de partout sur votre chaîne Congo Victoire Télévision. Vous le savez tous, l'actualité dominée encore tout de suite comme on a vidéo circulé. C'est contacté depuis hier soir. Il y a frère Nabiso Herman Kassoum où il s'allie battu et belé pas si comme on a parce que première vidéo est bimaka bah on a accident sa deuxième vidéo. Oyo et créer encore une mère association. On va essayer de parler avec mon connabiso de travail au nom de Janvier Wata au début de mes toucher par rapport à dossier il y a vidéo il y a audio plutôt il y a celui auto qui comment azotonga bande connaît ba artiste donc restez vraiment connectés votre chaîne Congo Victoire parce que aujourd'hui on va essayer de parler avec Janvier Wata na manière nabiso. Merci à notre équipe qui travaille toujours au four et au moulin. Merci à vous qui sont là toujours l'excellence du travail. Merci à vous les profs Moïse on va contrôler vraiment la machine la montage. Merci à tous mes partenaires qui me soutiennent de partout là je vois Ronsard Massamba partenaire officiel de cette émission. Merci aussi à vous archevêque le Bobo se refinir mon vieux Régisso qui foumou il y a bilé les mauvais Odilo Mampouya boutique exemple à suivre quand on a croisement Gambilo pour le monde chez Odilo Mampouya au basket c'est bien au cause à la jamais dessus laissez l'agence Cézanne à Kinshasa au sala acheter voiture partout dans Canada en Dubaï agence Cézanne moko auto Zedia contactez monsieur Beni Yoka au sommet ma voiture dans Mboka tout il y a Europe au sala jamais dessus qui se le font la biso ensemble avec
Janvier Ouattara tout sur la pendant 30 minutes par rapport à question d'actualité. Je dis bonjour Janvier Ouattara. Ouais, bonjour frère à moi, bonjour. Bonne santé. Et par la grâce de Dieu, moi on a Karim Mokonzi la baronne, moi on hérité Ouattara Totorini à Tembe, moi on a toujours à maman tout au Bolingara Janvier. Mais dit que nga maman linganga trop. Mais biso ya resarlanté le cas maman Brésil beaucoup maman sociale, le cas maman Madonna Bercy moteme ya vina biso Sabina banani, ba maman tout au Bolingaka nga penza na pesi mo bomote. Mais dit que ya alpha et foot moi na yelo ya solo linganga, ba maman tout ba maman ba sœur nga ba Aurélie Kabessa longue jambe chargée, Gladys Mbala la fête longue jambe chargée, puis sous na bosse Clarisse Mouyembi maman présidente, bino tout Bolingaka Janvier Ouattara nazara toujours des cœurs na bino pour na que me bien zala. Voilà, mesdames et messieurs, allez comprendre, nous sommes avec Janvier Ouattara, c'est avec lui. On va essayer de parler de tout sauf Janvier Ouattara ni Karim Mokonzi. Ouais, Karim Mokonzi la baronne mami de maman yependa tellement kitoko ya rosaranate. Lali hein. Tekola la c'est trop dit, il y a ça mutaba actualité, na minute ya moya un bimanan ezate oti kabino it. Il y a créé ya yeso a créé ndo monde ke batutu babandoli net miklo to oliate. Pour actualité ça na ngote. Izaka ba actualité moi ba fini ça mikemke pour soki ya sa brancher kana ba makambo yo monde ba bazolia. Déjà tanga kota ki ba makambo mo bo monele ba Yvette Kalombo ba félicitations ba $4700 YouTube fouti. Ozo mona pneke oui batu ba malika ozo mona batu tous les Yvette Nicolas zongine ba émission normale. Il faut zongela de. Ouais, il faut zongela. Il faut zongela, c'est pas PC déjà gouana de. $4700. Si on n'est pas mbongo alia qui déjà $4700 na ko saoté. Pour alia ngo sa rebandi la ngo za soupasi. Pour Karina o chep ka souté. Karina tiki na ye. Tiki alinga ka ke Yvette Kalombo ser na biso. Fimoro ya métis. Yali kukuma métis moko azwakate alinga ka PCK moi linéaire même soit moyen au foot atanda ko ya kozwanda ko azwa moyen ya kotangisa moi na classe ya ngona PCK bité aida ke ka moi 3 tiens atiki na ye habite zo 4700 tanda lesi mais lelo bo vanda bo finga Karine mon ba Karine lelo na ndenga mabete tout ça état de droit omoni Fati Béton ndenga to ba lingi ba tout o bozana moi moyen moi possibilité boya comme mise mbongo na bino awa boya penda ko mise mbongo na bino bo créer ba emploi bo créer ba misa to linga te mindele baya lelo biso na YouTube na biso ke yana ba fia bandumba bazali yana ba fi banduma ta batalon bazali yana ba fi musu bavanda akaba melaka bangi banda tongo ti pourquoi yana ba fi musu bazali na place musala osalati ozomona melelo Karina pesi bango go ya YouTube o senti mutarsimbi micro akompeko ya makompe journaliste même so tangi longo classe te suelenge pas Karina ya suelenge pas Karina ba mama classe kutu je m'en fous alokotaka micro na nzela lelo pe journaliste omona mneke makambo mo simba lelo pe tozomona ba malika lelo pe tozomona ba Fivette Mayamba danseuse ex danseuse mo boto yeba pe place abinati danseuse orchestre ni na yeba rapete na bi yemo alo barabongo ex danseuse mo mais azwate na via ki danseuse ando saka via là quand même na micro quand même so biso ça ki leso alali a lobi alali kuna lali a lobi alali kuna mais lelo azwe lengi ya micro grâce nous allons dans la Fivette maintenant ça problème pendé ça c'est trop dire et ça problème tout le monde dans la vérité ba on dirait problème Fivette ye montant alekaka déjà na yebi kaka na ba etanda ndinga lobaka yendenge azawana azalaka danseuse uzomona mais copie sala nini ekufa uzomona sikolo bat ba PC grâce ba PC opportunité aussi misi ba micro ba Karine ba Jaël félicitations eza copte pesa bango ça te que nazo finga ye nazo ba vérité moni vérité monsieur eblisaka mais ça ka vérité bat ba comprendre qui est Fivette Mayamba Fimoko boye moi ça ba kuluna Fimoko boye il est très tout fait Fimo boye bi okomata kombo na yete openda saratola l'air moko saratola l'air mafsia abi azokoma ba koma nga pena bite saratola na moni ba saratola na ndama bete etolongola nanu ba maka mususu ya délire o asala na ye ba buzoba na ye o amesa nango yango MC kitisaka ye mais na niveau nde na moni la mwana wana azala mona sagesse moi bagage intellectuel saratola za mama ile Exactement, mais comment intellectualisme mais so PC bi kina faire comment il y en a kota bureau no sentir aza organisé pena administration mais l'air moko ce que le kembuya ba on te comprendre te ba séquelle ozomona tellement pe ko bimana ba criminel tsika boyo ko saratola bana ba criminel banda bana ba criminel ko bana ba criminel ke zongi azoyeba makambo azo santé so ka mitie conscience ke aza fimo bien éduqué un moins instruit kitoko aux à l'aise ozomona lelo pesi bango devoir domicile bi yazokoma est-ce que bango pe ba kokoma sara pena komaka sara komaka ko ce que Fivette Mayamba parce que sara pesi ka biseke fa bando koma mais ce qu'on a ce qu'on habite kokoma kutu nani sara tolo kene musika nanda mabete loba naika a réciter kaka les corbeaux et les renards tika boyoko Janvier soka salika récitation na ba
ngai nzambe na nga na tiki mbala mo makamba YouTube na tiki okumisa kari tika boye ko janvier oh sauf Yvette abandi ka les corbeaux et les renards maître Kobo Sierna ba proche ngai janvier na biso ke ko sekate na biso ngai janvier na biso ke Yvette obeta on dada Yvette wana fu tango dada omoni ko mona mutu boye ba ke o aza maeli façon de dire ya mutu oye ba ke o aza intellectualisme omoni sagesse n'intelligence eza lo monte mais yesko nyoso mi balaza na ngote esko na yeba te soto pese nini azata na mon côté nem so azata na mon côté iloko ce que zo bomen ozo simba micro no zata na mon côté ozo mona tant tozo lo bato balobaka tozo finga te tozo lo bande eza makam normal on peut tout vérité n'est pas bon à dire wana ilo bisu to lo bapenda ke neti batuluka banani nani neti mutuluka o nani Malika yeba bisu biso to balati tes fiancés kaka officiel mais la procédure qui est sala kaka ah c'est bon mais Zamba za juste nanda mabete bon ezalaka malembe nzamba bakasaka tout la pe bangwana lelo pe tout mon pe c'est bon et ça là bango bien. Voilà mesdames et messieurs, allez-y comprendre, nous sommes là avec Janvier Wata, l'image valable et Karim Mokon c'est là baron. Donc question d'actualité, Janvier Wata tout mon vidéo il y a frère Nabiso Herman Kassongo YouTube hier soir à Koba ko Siseye, et moi a filmé ndengeni ba aussi donc écoute dans c'est la deuxième fois tout mon vidéo Herman Kassongo. Et mon papa vidéo Herman. Ouais, au moni beblo mususu na ndenge ya mabete to za l'air mo pe bato. O ekomi buzoba. O pende komi buzoba toza na bana. Toza na ba famille. Je l'ai pas fait l'extrait biso bina vidéo. Toza penza na bana. Toza penza na ba famille. Le biso ba janvier m susu bato ba na internet bo janvier za impoli mais za impoli te na lubaraji c'est ça copie. On a battre le monde en janvier ça là. Non ça là ngo po ani na za non responsable na debana. Chanis na jaré na ko sa te na bondo poser mutaka na pona combien 100 €, 200 €, 50 € pona bezite. Na sala ba bezi na ngana ba makamusu ya ba délire m su bato musu ba utar ba poto na ba ngone msa fandi posa ko seka na nda ko sa tali janvier ndenge na lubaka. Et ça là ba on peut moi bien ça ba moi courage. Mais oya ba Herman oyo komi ya koluka. Et komi siko m su ceux qui bozana ba kiss na bido bokomi ko bo excitaka bana ya batu bo envoutaka ba fi oya ba bo envoutaka ba mama ya batu ba sera batu na ba poto po ani bozwa moyen ko vivre yango te. Tolingi biloko wana te omoni toza ba bantu ba biloko bongeli biso te ba biloko to zonki sango na États-Unis to zonki sango na Europe ba européens ba américains c'est bon mais biso toza ba bantu to ba africains. O exemple nini européen na bana na oyo ko bote exemple nini européen na famille na on tata na on maman na ba famille oza bermani botika ba beza boya buzoba so bozo sala ba biloko na to yebi mutu nyoso na ba délire na ba sentiment na mais ya boye komi mabe ya liboso ba limbiso ya mi ba te o pena na ndimite ba ko limbise eza na ba mama na ebite ba ko limbise ete o eza buzoba kati na buzoba mo penda ba mère na Clarisse Muyemba yebi place makambo na zolo ba o sentir ba mama présidente bino boza ba fille na yebi ko za mama présidente boko funda ete na ba ONG mo bote na banini mo ba mama botelemi o na banani na bato ba na ba jeunesse ya ba bana ya banini ba bengo banini ya ba ONG ba bana ya ba association ba ni boko funda ete surtout na biso ba Afrika ba biloko ezalaka te ezalaka mais pénal accès longina ça peut longina pour ba mona ke yo bogar ba laksaka yo sala film pornographique ne bazo te là on peut être les maintenant quand même omoni bato basala ba kopa bongo mingi bazalaka ba VOA bazala penza ba VOA soko tali bango bien Jordan ça tient on a miliki mais soko tali penza Jordan Fonseca un super play Europe soko tali penza makambo wana na ebisa yo ya mapasi na dimito au salango est-ce que Panda garçon play en Allemagne ezama pasi maître lourd olympique Mandembo ezama pasi maître Mika Mongo de Parigo yaya millionnaire Arnaud de Koufu ezama pasi Herman vraiment ils a pas si on ça Massamba qui me suit depuis Boston ils a pas si ça les sonne comme on a artiste beaucoup de personnes ba respectera dans savoir faire mais comme on a vidéo et bien bosser mi balé bimi ils ont ça la passe ça les sonne tout quand dossier on a dossier l'artiste c'est le tout le monde va audio circuler sur la veine à bureau na a kotonga héritier watana héritier Weli Saka la na babeda show la na ba prêtre bela Weli Saka beda chose ani mutu ya makelele na papa chéri héritier Weli Saka héritier faire gola Senzi a traité Ranson, il fallait pas abonner héritier Watanabe a sali tout pour que le oyo abonner le roi de la forêt le roi de la forêt lokata un bel poids détruire okol bani na ba audio to qui c'est le comment a tongi bandeko o sali bon omoni bablo mususu elandaga nanda mabete omoni tonto za batu omoni netinga janvier botebi ke batu baboka bangunda petro na bapoto
yoko sa toujours frère nanga eza bangunda mosusu so byo kibwaka ngo MC ko landa oyo sima loka baseli o bangunda na mabwaka ya batamaboma te aboka bangunda batamaboma ti amuta problème à mutu siko talo isa problème à mutu te parce que yonde siko na ko momona est-ce que ko molanda po MC mukanda oyo azoela ya batamaboma po ba pese mukanda siko yango ko molanda omoni eloko oyo esala ka bango boye eza nini qui jalousie mal placée oyo baseli yo na ndenge mabete baseli o te baseli o scram tanga uta ba koi miko bit ando baka mingi excellence excellence ba député son excellence papa nani son ba siko lelo za suyete et comme héritier ozomona baseli ba ukoma uta ba poto na bango AM so zo charge banda na atina ça c'est le ça charge soka yaza na ndako vanda te MC Richard zo l'hôtel apesi na mutu na nani les principes de za na kasavo bokuna wana ndo vanda ka wana siko siko tanga yaka voyage nemo bando za na ndako vanda te ton fait na so Bill Clinton na be anga betaye abiso Bill Clinton anga betaye vinga pe Bill Clinton lo bon pe na émission abi Richard zo charge ya kolia ya kolata zo memoti na ba boîte et là ça bonga complexe moni Richard za artiste moni artiste congolais moko tabia sengati ezata ba fali pour pana ba sengati le ba kabila bango artiste alukande relation abeda sho aza mutu ya mutu te aza mutu mo betozo na aza lokwa nani aza mécène ozomona aibo sona bata solo na ba union bien asona ba gizma oti yeba ranking na bino ya musique yeza na ngote tali na ngote yazo aider ka population o aza na ngomki azo kabela ozomona kaza mutu moko boy fond monétaire pendo senti pende que oui mécène nde bazara na héritier ndepe bazara na fali pour pande pa bazara na héritier abela chose na muta mutu te tout monde a pe ba déplique ba mona bango tout monde a pe ba o banani ba robino ozomona na ba comédien ce que loko esala bango jalousie MC abeda su nano approcher te ye pas sala na ba shabani nonda na yeti ni pas sala na ba biscuit mbala na ye ba didi kinwani na ye ba to balobela ba boyete eloko zo sala bango lelo po nini lelo mutatikali na charge ya wenge musique maison mère c'est héritier omoni lelo bango faut ba ki l'héritier ba flair et belé pour pas sali non si sona maloba nazoba le faut ba ki la héritier ba flair mingo poni lelo fali poupa ba mise congolais et belé nde bazana ba banga kai na ko sayote en général ba banga kai ba bika ke moto na tembe ba banga ka fali fort mais siko héritier la ki sa penda aza capable tanga binga ka moto na tembe babimisa disque jour moko na fali poupa o bango nyonso nde bazana muto sala nga zate po omona ke so abimiso nde fali o melai mais siko lelo siko so ya fali na héritier boye biso bato bayoka ki fali ne bande mais siko na baba tout so les autres za wata mais débé za ki fali siko ne saka wata partout au monde wata il faut pas encourager wata et loko zo sala bino za jalousie po nini mutna mutaza na calendrier na ye aboyeki koyema na dynastique te frère aza frère na ye et loko na biso ba fanatique ya héritier to pesa ngo penda ba bonne chance réussir no monte le na katuté ba domo pesa wata raison par rapport nda ba ki a concentrer na mi ange mi de mon ba c'est le ce que le ba audio comme maboko to na ba faire siko na yebiso c'est normal au monde ni na za bonga inde na vandi awa na za papa na Jarel papa na Chanis ne papa na papa nde na za ba na ngami bale no so ba liete na kabila no mona birité na kabila no mona nyama korte na banana na oyanga baliana nu bazala bien après ce qu'on a ke ba camarade nanga parce que héritier bimisi no disque na yi il faut zango temps azana bana batavanda ka bango en 4 bango ba Jack Love baza ba Cédric Mbungo baza ba Olivier baza omona baza mame belé ba manzeku ba te belé baza wana omona pneke balise bazali ozomona ke ba miyembe bazali ba chef mishka bazali il faut ba zoua disque na bango ekoteli bango mbongo il faut ba lia il faut ba zoua tant ça la promotion na bango jamais ba kotika promotion na bango banda ko sala batu sous promotion ça en sens ti yango nde FCP fait rigola bitengana na batana ngana osala didi la coste pe le labili pas na makambo na loka ba musicien oboza na calendrier te bozaki na projeté bokena na dynastie bokena dynastie que ça peut mabete bozo chaka mona mai poa et ça mabete zaka wenge esprit wenge c'est normal mutuko mutu azana disposition le lorsque disque héritier yango des ofute héritier le loba misene le to ba na curiosité ba to lunga Côte d'Ivoire Cameroun na ebiso bazo tambola par-ci par là poani disque so senga bongo azana temps ya studio te siko soka yembité est-ce que ça problème yango il faut botonga kaye net ba c'est le scram au moins na ndenge ya musique est-ce que yo bieta disque c'est le moko c'est bima ah est-ce que c'est le alliance na musique na ba robino balekaye oh na ba bina filé balekaye est-ce que c'est le orchestre c'est le est-ce que ba sala ta déplacement ta na loufa pam
est-ce que y a vendu ça orchestre na kati mboko lelo félicitations héritier bana ya maison mère bo sepela na héritier bo sepela na faire rigola poa balongola soni ya maison mère héritier mema ba mise poto bazonga faire rigola mema ba mise poto bazonga est-ce que c'est le ko mema ba mise poto baya yemo na kuta lukanzela poto ya batirki ya pasi tanga ke poto kutona banda vanda kabwa kangunda omona ke musicien cop bende sila akomonsani na poto musicien tango botami chanteur lia na musique lelo mona ba héritier asala na poto te yake ndaka poto pona musale bengi azongi nde tozomona baninga na ye talaka mutu mwana lokola o abimi sika lelo o penda ka 6000 loka bina filé ake États-Unis mi azongi atiki orchestre stabilité ba mise ba voiture est-ce que c'est le ressent musicien aime sous ya bina filé moko aleki c'est le pona msuna mbo c'est le na kitsa na voiture tika boyo komisa ya bina filé loka c'est le janvier on peut c'est fouga aleki c'est le somba bakar kuma bakar quoi ça a somba wana kala to beta le temps passé te to beta ce que le présent c'est archive te ba archive c'est oh nzambe lango yo beta na masolo kala to beta masolo kibolelo to na kibolelo ndo to vandia to beta masolo kala te to beta masolo ya lelo nde lelo et que ça la bien to beta masolo lelo netinga na beta masolo o héritier so sala au mon orchestre resté stabilité parmi l'orchestre vous sentez que musicien ko ou ton orchestre monena ko taper quartier latin ayo yemba pe héritier musicien ko ou taper na F victime ayo yemba et pas ferry bon mon mec grandeur y orchestre héritier so ba otanga 2 orchestre 3 4 ya héritier ça mais c'est le ba otanga te osoma wana exact ba jalousie ma ben mal placé lelo héritier to lo ba pena que bien aza artiste au pena que ba lo barake artiste présidentiel tout le monde na ba fachi attention moni na beda jusqu'au comparé à beda chou na fati pour président na ba kuta na héritier héritier ça na complexe ya nini akuta na ba autorité ya minene o baleki ya beda chou ozo ezaka ke balingi e poza artiste ayemba ke insanité te ayemba ka tanga lo ba ka musique intelligent yango mona ka kuta na ka na bato ya minene po ayebi ko s'exprimer ayebi ko se défendre alo ba pe français ki to ka lo ba français ba complexe te le ba misem sou ba komaka complexe français éviter ba gaffe belé héritier ça na ngote héritier tanga ça c'est intellectuel montona temba c'est intellectuel yango zomona jalousie mal placée zomona héritier leki j'avais intéressant toujours la promesse Léo c'est le yoba audio na debi mesaka ba master ni ba vanda ki wana ba oso ni ba trahir le tuzandeni bon moni lelo ba héritier ba komi déjà ba leader d'opinion yo kanti bo vandi M sous 4 5 6 bozo tonga M sous fanatique héritier azana a se pelaté ma oloba habité pas détruire on monde ba boka tozo ka dossier ba vidéo to qui peut sous ces bondo machine na groupe na bango ya WhatsApp ya musique maison mère bazo solo par rapport ya ba regret ka concert le roi de la forêt c'est Paris qui annulé kakol se bondo le biso ki le boye baraté zenga loke to beta na ba tracer les grâce artiste wa makele obino beaucoup mais le roi de la forêt a raté Zenith c'est faire ko la salle vidéo mais artiste on a beaucoup mais ça wana ça salle le roi de la forêt vidéo pour na Zenith Paris et mon papa kakol ko ça bloga bon temps qui a appelé chef d'orchestre na ko pa WhatsApp pour le bimi sous libanda na boduka assez long bana il s'est créé encore polémique le roi moi qui maison mère na effectivement bon omoni maison mère orchestre monene surtout tant que orchestre minene na mboka oyo ba maison mère za ba BCBJ ba quartier latin omoni ba bakalele ça l'enfant famille et pour la maison mère penza bato ba bimisi penda ba voix na 8 ans yo kangote mais c'est pas eza penda bientôt moni boza pe na secret ozomona boza la pe na secret ya groupe na biso omoni toza totonga naka ape batonga ka abatonga emsu kakot soka luba bongo emsu ayebi raison lobeli yango mais na bato ya groupe wana obakebi misa voice wana boza bengra panga penda kakot na PC faute penza te emsu suke azana ba vérité na oya lobaki ozomona lelo maison mère bazala ini imbattable lelo emsu to komona kakol ferré to moni kokol na sélé to moni c'est bien eza lokumu bolinga koza ba inémité ozomona eloko esalinga ka pasi mutu azu voice ya bonga bimisi yo kantina F victime wana pende bazana bana groupe na bombo bete batonga pe ba musicien quelqu'un kok batonga partout ndeta ba biso tondo fana pe na biri pe lemo to vandi botona nyama ko to tonga pe nyama ko to vandi pe bo l'air mo pe na ngana nyama ko to tonga biri izalaka nango ko tonga to zwango ezana ba synonyme mo boete ke OTT M sous saloba ke ngo par rapport ya makambo o bomba yebi ba source ya ba makambo wana c'est le siko ona na boduka sali est-ce que c'est normal la ko sala pana les abimi ça m'a bien kakol vers ba to fali pour que relation sur ya kakol na fali beba ona na boduka sala bon ngapendelo na ko lobaka plus na ko lobaka na boduka za ser na biso AP journaliste pour lelo pe ba journaliste on va comment muta comment na bat na bango na ba par na bango moni lelo
Nana Boduga yo monyango sali mon po fali alinga mais MSU yo pe d'autres pas MSU po tonga pe fali yango pendant mon analyse musupe Nana Boduga sala bate que na mon ba clip na ça sera toujours monotonie ça peut ka kotongo zo critique zo kiti pe kaka orchestre leader na bino au moni lelo MSU yo koloba ke kakol il fali afutela embonga billet na mwasi na ye. Eza mabete aza artiste le artiste ba yebani banda kala ba yebani les deux artistes c'est normal yo quand il fali pour passer ngate yo quand il batu ba ida fali te ata lelo ninga komika fali wana batu ba kabela ki peka bazali soka aider kakol ngolo bateke synonyme ke kakol aza muta pasi te aider kaka asali kaka msusu exemple mo ya bien par rapport que masana ngai asenginga mo aide ezalaka nango ozomona ba mpe bazana ba aide musu pe basuka ka musu bengi pa beda chaque komele pe musu tenga soma pe kar mo ya nimbu babaki c'est ça pe ka ko sengati eza no mabete eloko wana nde na ko mo na ngonde mabe par rapport ba sir na so bana na boduka o bando sela ngo banalise mo ka ke posa ko des trucs call c'est pas bien tika oza makamba musique toyeba ba musique o batu bakufa ebele ba wenge maison mère BCBG ya makambo ebele omoni lo musu tango osa banalise talaka pe sima zonga pe motu bino pe na F victime wana bino pe bozana makamusu oyo bosala batuti lelo balelaka ba manike na balelaka makasi na ba manana boduka ezata ba ken pe na ndina mona balela pe na bakombo na bango po nini bozaka ke koto boke bolobi bopandi koto bosali bosali bosem pas bien toza famille toi ba congolais nakati na bango wana non na moni ivoirien azati voilà namoni congolais ngambo azati namoni camerounais azati biso nyonso tozakaka ba congolais totika kobuma na boyi ba jalousie mal placé par rapport à quoi siko ndongo sali analyse wana osaleli kakol émission bandeli tina suka kakol mabe est-ce que ba odile manzaka ba osepela c'est ça le problème est-ce que bana maison mais manzaka pas tomboki déjà yango nazolo ba kosepela te banana boduka boza ba ser na biso bobanda kopo pe kala ozomona boza mona ba maximum ya ba respect nde to mona ba ser na biso ba mami elela nde to mona ba ser na biso banani ba banani ba Virginie Manganga mais boza mona ba maximum ya loka ba Hélène Kalema ozomona ekozala mo bien yozo kota kaka na buzo ba sir buzo beza propriété et sa propriété mais on a eu des informations pour na ba audio bimi na groupe ya WhatsApp ya Omuska maison mais toujours ko ba bio Sankara de Kota bon wana penda na za na information sûreté na zapenda na information sûreté ngalo bakali kambo na yebi ozomona na zapenda na information sûreté wewa Sankara de Kota azana e vie mobu so vandi na ebo wana na ebité ndi na zwili akaye na mona kependa ke c'est un bon jeune liboso na musika na ndo mona mais tonto banda okuta na liboso kala vie na na ndo lande kala tonto okuta ne fi ba mikolo ndi na mona akaye bon ba comportement na tonto ya ne muta sentiment peseleng ya sala ne ba makamne ba aventure na ye bo ndi na mona li Sankara ko sala ngote izaka ke na batu musupe bazana kasa ba ko bimisa lokaka ba moneke moi guerre mobu entre Kakol na Sankara MSU mbabo ki na mpe Sankara on peut cause Sankara te mais izaka bolu kaka mutu atini mais mutu atini ba mo ba yebi tu vois ta kota la maison mère na ba guerre au komona Sankara Kakol puis Roger puis le prince Otake Sankara de Kota c'est le yo za na monde oyo o mona izaka to ka ki baba ki baisse pour na zente Paris tout ça vrai ça promet vrai eux le quand maison mais est-ce que ça des choses de territoire nous ce sont les rois de la forêt et ça l'orchestre c'est des autres organisations ça il y a eux musique les musique etambola bongo musique ça peut être au matin à podium Olivier Atelembia Michacho au senti pendant chef na Michka au senti pendant que miyembe mutu sofo yemba au sepil sabat des amis ont senti ba guerre d'esprit za la ka et au senti ben tozolia tozomela mena miteme au senti que na mutu tozolinga ka leader amona ye bien yondo zomona ke ba makambuza même ato kanti ke e bomo na kana maison mère na ba BCBG na peza la ka ya loi maison mère te ya maison mère sikonde bimi mais MSU peza la MSU ya ba guerre froide monde série mo boka pe mosaka na rojenga ndé ke zongia mosaka suka le ka beti pe bonne émission rojenga pa les kabeti mais tant que responsable JB Mpiana ya revendre sabango makamoni ici là mais bige mutu mutazo welela sumbidi kwanga mutu sumbidi kwanga ya net zabe biso confiance papa chéri oh net biso pete na balati mano kati bato babunisa pe biso te bano hérita linga ba mo makasi kwa ni kota ba concert ofele kota ba concert ofele hérita so kutana kabele hérita na problème so komele hérita répondre ka kitoko chasu web na ke jour sunga pena ya na répétition ya la team pena comme na ser na biso mo pena moi ça la kana pe e bani yo bino bakisi na mbo kanga hérité ka bino so hérité te hérité zotala pe par rapport à que on a c'est la promotion abundele ranga kozomona ya ndo mona mnake barando kota barando ko peut-être la hérité bande aux mnake répétition si leur benga na maître bozo la non j'en fais express bazolinga express ba kotinga na express papa baketika ngapesi ngambonga transport o amna bo répétition ce au concert bobo atina ba maître bo protéger
MC ko bengo pena bokoti na carnet po baki batika bibano botika bango bote prébeke to risque trop pana ye yondo ozomona ke eza na batu musu ba risque te bomba yaka héritier pesanga héritier kabelanga basala ke loko moko te biso to sa musala o ya mona ke za danger yonda protéger biso yondo mona ke moi ben TCD za mo ba guerre d'esprit za na batu musu pour nga héritier za mna to te pena bo 5 na batu musu pena ba mettre ba na te pena ba abisi na $100 bo pesa j'avais $40 afuta transport MC mettre ba gonyonga on appelle que 20 ah ya 40 ni habité ayebi ba mettre vraiment mbinga boko se protéger mais taye ninga zana tandinga ya zana franchement taille S je vais voir toute l'émission grand mon pas Koffi Olomide où est bouleversé ba donner comme si ba ko Koffi Olomide à la kisi ba erreur au le roi de la forêt sali pour que Zénith za la annulé ba belé plus de 90 personnes au kana minute c'est difficile ba pesa bino ba visa na ba prendre tout sur les canons ya ba combattre awa abi le roi de la forêt procéder à kindele na ngo ya ko mabattre sur ambassade ezaki procéder au singela kité yango za parmi ba raison oyo le roi de la forêt a raté concert na Zine de Paris. Et mon papa Koffi Olomide. Ouais. Maison Bibatombo. Ouais. Koffi Olomide le comme pas son gambeli ba betara li kofité. Double King. Ba viana ba rabe intellectuel. Bon na yebité. Biso pina nem suna kidina na ngosa ba demande ba visa te. Na yebi na ba bureau na ba maison Schengen ndenge tambola raté. Au monde M susu yepe le cas préparer M susu que nine force yango wana parce que MC est pas cotisé ba demander ba bando pc ba raison moko boy yango no MC poussé alo babu boka na télé ko benga masa na ete na téléphone geta la felo sala boy mabende siko pesa kaka vérité de ça l'air mon pesa bien bomoni MC pesa benga ki PM suntsuni na téléphone ya obebi sepso maka momoni fe boy te bo memela boy te tala MC pe biso ndito ya bo MC ba ko compliqué biso boy ingo za bien. Mais il pas bien ita l'équipe bon bi kabiso ba fanatique ba maison mère na ba BCBG ba trop ita rolo ba boy po nini mais ba vie wana ngalinga bazala bien ngalinga bazala bien voix qui tifo ti ngalinga ba vie na bazala bien omoni lelo ba vie na ba musique congolais ba musicien congolais ba vie na ba bundeli biso MSU ba makamusu ba mona o ba osala lelo ba ona ba comité ba Weranson ba JB mpia na ba Koffi Olomide artiste minene ya mboka o pendake batu bakufa pona bango wana wapina raso na vandi pensa bona otala penda Weranson na otala penda JB pia na otala Koffi Olomide le grand poisson ngambeli ba beta le Koffi habité biso tout arrive ba fanatique ba viana si l'autre kabona le na comme ya héritier o batu musuba comme ya ba fali ya ba feri to utana ba maison na ba BCBG il est tellement ba vie ba vanda ba comprendre na bango baza na rien à prouver batike di ba petit pétan na bango ça n'a rien à voir te ngapi na makamana okota te na biso ke ba bureau ba ambassade na kota te MSU na okota ndi tour mamuleke la indi na beta mo tour na mikolo ba statia ba avion kaso na bina beta mo ba tour mo deux fois avion mo buka papa na ba poto na biso ba Dubai na ko beta pe ba poto na biso pe MSU so ba sungi ya ba Turquie après na yo zonga pe so na yo beta ba poto na biso ya Belgique mo ko tambuleza mo mwebele musala pe ko mo futa yebi ka ndeza ba biba j'avais bobundi trop na ko na ya wili mushel code mboka tala bi mo na bundi trop na vandi penza bona tali Aurélie Kabesa bi ça na ngwana ki pedi ki mutu normal na ebise batu ngai na voyager kana maluba nga ba cop o bango ba sala ka ba lekechu ba mura nani ba lekechu ba jazz kavula ba barezi nga na ko sala ngo jamais yo banga mukama tete ya plainte oyelo na ebisa batu mutaleke héritier pour le moment na relation na mboko azati nga sala na ça ba problème encore parce que héritier c'est le bête te omoni lo mususu batu boko maka ko luka problème so na bi ke mura za PD est-ce que na ko sila mura makambo eza cop na salaka so na bi leke cho za PD na so ko sila makambo te so na bi barezi na te jazz ka voulez za ba cop na bango eloko so bo ma vérité na lobi ba cop bo ba sala bi ngani na sala ngote parce que yo bi ke yo zo luka voyager na pe na normal te ngana voyager normal na sa cop na te nga $100 $200 rien na musala o na vanda pe na ke mais Rachel na ba 2000 ba 5000 te na vanda pe na ke c'est ma mère na Rachel Ramis nde na za penda mpiaka ya bampiaka ya kusakana te piaka pinza za ya kusakana te mpiaka ya bampiaka olobi ndenge nini ora moi c'est ya moi desana bing penda ya uli musheni koda mboka vienanga obinde ni ko na okuka te piaka nde na zawa ora na ya uli musheni otana ngapi na bi leka pale na vandi loka ba mama do na Bercy ba opesa nga loka ba mère Aisha na kacha Suisse moi sa mundele ba opesa nga loka ba papa efemi so na sengi ba opesa nga bana mambo ya Karim Mokonzi ba chinois ndi ba yotikala kana bango bazo kabila su ba fenecte ba mona bon ba kabila na bango na monde za na bisaka batu ke il y a des combattants na bisaka batu bebi Karim
kolekanga za te nga naza mwana ya Karine né grandi chez Karine nga nayebi ba tactique nyon surtout tactique de jeu bon baza formation te baza formation ya téléphone allo Mouna Salaboye Fenek Salaboye Jemima Salaboye baza formation ya live na lala na mama esika moko na la mukane esika moko bisanga ba norme ba star janvier faux aboui yondo mona ke tango na kitaki mama au senti na ke mama zala na ba regret azala pena na ko sindola ka mère na bino tout beaucoup mo côté la mère bo sala pe kirimo na ba Nicolas ndo yamba ngande bango te bo sala pe kirimo na be kina bango sona yamba bozo ta kepenga bozo loba bozo sala bani na ndo tala bona se bango na lisana bango te na tala bango musika na se bona na ndo sana bi ngamu kono zongi la mère bino bo senti na les quoi est capable pour moi formation accélérée retourne pe kitsa mo bango biloko bokoko trop janvier te ngana vani na Karine mo na kambo Karine ngana s'adapter à Karine Karine ya mobali c'est janvier au Karine ya mobali c'est janvier moi na ye ozo formation ngaza formation ko leka balekechu ko ka ba tout eza ba sinta wa dol ba nani tout ba jael so ngaza formation ko leka bango nyi surtout pour ngava na Karine na Karine na yebi ki ye Karine ka stemo musika ye utavanda ka 6 mois ngava na MSU une année 4 mois so 5 mois na ndako mona Karine Karine a voyagé na mabuku na ngai ngam na kinotika Karine aéroport ba voyage nyonso ngam na tika Karine aéroport so voyager ngam na tika na fungola ya ndako o Karine akotiki la grâce temote kala na clé ya palais na tika na clé ya palais la lingwa la wana te na bon marché palais wana munene wana bando mona meke likolo tina ngam na tika na 2 chambres salon cuisine ça de benga wasala bureau na se wana na bureau na likolo ngam na tika ngam na ndo gérant tala siko niveau mama zui penda ke confiance a peso c'est que a peso pe confiance ya makamuna nyonso nga lelo na ba Western Union na ba monnaie grand babukanga ba entrer trop pour na maître lourd olympique Mandembo bobi makambu na zolo ba au maître Dadi Bigi Saebi Christelle Elova mère des nations na kata Belgique na yebi Laetitia Mangoke Chacha Kinzo yebi ser na Nadine bobi makambu na loba oli passa na kosa ate nga so bando zongisa ba archive bo mona pneke wiki et janvier place wana janvier ayebani place wana janvier mona ya Karine Mokonzi la baronne la patrona na ndenge ya mabeti na ndenge ya makambo ozomona tozala bato na pena mona Karine na kitisi ba masa na ngati mais bayi bakande ko moi méthode ya osela bulongo Karine alingandeni na to sisa makambo iveta Karine bete kama mkatika bite janvier kipé yo mona iveta lo basu kimie ko lo basu nini nyoso sisa lobi nepseke na pesoka 1 mois pamba yango esilide tanenga mona dimné tu as le comme bé quand même allo fort auto filmé na bandal propre wapi c'est bon moi rouge boki na propre na osakana mais yemo famille filmé yemo tanga ndo filmé non mais yo so manzo crédit tala sikoni normal kasi pona la kiseke nga na asta yala ndalanga nga mona ke place avanda kamela ba bombe na ba tirbo na minene so na ba nkoini wana nga kipaka ayi wa pas vidéo to mon chef aya ka Alex salaire mobo na nini na inga wana na salon de kona yemo rien à faire Karine ko sala ba mama te yana to ba star c'est Karine avanda ka 1 mois na ndako yo akokati pour olia nini il faut tambola vraiment il faut te kanzoto mais ce que Karine palin est-ce que mon papa chéri ma papa toujours parler Karine pas respecter palin dans ton émission ba tu ma grâce mon Afrique Info a tourné question par rapport à dossier à Karine Mokonzi alobi yana Karine Mokonzi bana problème te mais dès abatika la distance boye atati so ya abatika so solo na téléphone te un mot par rapport à ça bon omoni batu mususu tango lingelo balikamu faut tala rasimo zonga moto eza na ba vérité mususu nga pe na banda koloba emsune eza ba mususu tonda beba na Karine ndolo ba mabesi ya Karine mais lo batu ba comprendre te lo na zonga suna makula Karine mama zala ka mama grâce temo kota les curieux salité kota la bateau bazami pandi wana on peut se conseiller tant que sœur na tant que petite sœur na vanda non na yebi très bien en plus tous moi ba parenté mo quelque part ya ba famille na on peut ça na nuka emsu moi conseil faut royer ba makamnyo zolo ba écran tout le monde a pu ba venir sur ba Félix Oazio ko ba lobelo mo wabi ye bango ba sola na kofiolo mile mo kunzambe ozadis mais le lope ba comment solo ozomo elo mususu total ra non ba o ba vie ba luba esukandeni tango yo zolo ba boy lobi MC to mona opeka na Karine na bo peseni bambote MC pe bo solo po bo kola yo le lobali bana ba robotama na ndimite Karine pe ndinga sana osafu ye na bo tikala binemi mo bo otili wezate ozomo ikumna be bo kuta pe na ba circonstance mo bo bo solo la ozomo tango lingolo ba loko oza YouTube etikala tala loba vena so ba Félix Oazio quoi
so babando zongisela bango ba image wana bande koloba wana lelo ekoma soni yemo pena mo vanda vandi luka lobanini bon ebi kaka ba vie na ba Félix Oisier quoi ba tellement maele trop a changer ka langage ozomona mais grâce temo oyebi place au outil lelo tambo mona grâce temo passeport rouge grâce à Karim Mokonzi muta fula yo muta peso makambo biso nyonso muta sala biso Karim toza ingrate ngati na zonga na makula Karim pour na comprendre tina zonga na comprendre kolinga sentiment ya batu tena ovani na bango lelo omoni ba ki camarade ya kilelo ezeli bosote ozomona ozomona lokana wafana na le kiri pete sport bazo chao bazongi bote gat kiri ndikao pete ngabe ndika ngabe ngo pete sport ba petit mo bosongo la bango ka foso mbatire tika boye ona bisa batapoto bokenda musika te sobo molala ka bana wana boya akutu ba parfum tene bondo na ba parfum ba sous-vêtements na ba parfum te bando ko saboni boso na ba parfum ba bola la bomba ba parfum mo ilamba mani na bisiko bango kutu pete sport pour bokena bango bien so zaka na kaza tirbu kaza bofort kaza nkoi so meli olali bango feli bango pende moni mbetu nezaka lié de repos so omone na osa musalabu so na lembi na okila la pona mo repos mais ce que bango mbetu ko mamna ke lié ya cop so ba meli tirbu te balali bango te bakufi solo wana baba ser na ekiri wana biso mto ngato banda biso nyesto ekiri wana omone ekiri wana kolo ekiri wana ezanga yo kolo ekiri mtabanda osala ngo ça se passe à Bastar nga nakangisa Malika nakangisa Lourachi to aloza ngai Malika Lourachi ozomona tangu mama ba grâce ya banani ya tangu mama banani tangu kaka ken pe na uti poto ayi mbala mo grâce demo ayi mura pe ayi to batsem to komela kwa moi 5 et comme MCK ezongi ezongi siko ngai siko notala par rapport ya ba grandeur par rapport ya makambo na zango formation bien accélérée siko grâce demo akomo bima lokwa ayi leader asala lokaba makambo mo ba duzobi ka ke soza leader abimisa pena ke wina face ya leader ngana yotana ngabite ngaboyete ngesimbate ngamuta dirigeant ka moko Karim yana saki ça ko diriger ça ko diriger ngati surtout kozala to sala ka groupe ezali to sololi ya romela to meli c'est tout mura nga bunga bona kene eboye Lourachi zo téléphone abenga nga solo oh chef na sina Lourachi ezamba suka pemba liboso nga ba jana boya o te mura nga bat ba yebiso ni eza via janvier nga muta diriger nga Karim nga to ko sécurité ke na mona lo grâce moi diriger nga e ba non ndeni biso muta diriger biso nyonso Karim apeka serma ko diriger jamais nga na mobali nga lo ka mura te PD tokolinga rero esalamela biso te pa kaina no diriger biso na ba tonton Jive na banani e komela nga lisusu adiya na ba Jive tonton Jive biso su Karim équipe leader azala moko acteur a filmer acteur so akufika filmer senini esili nelengi neti Karim na fa azala ka ti lelo pe na YouTube acteur mukolo ya otsakabu na yebisio ma Chantal Mampuya na peso mbote Karim Nicolas Zoka na temanike de John de Mutazoka na tokos te omoni mikolo Mike Manike de John azoyoka na par rapport à misusu ya ba dire na ye baba tout est vérité n'est pas bon te fali aza jaloux ko loba bavana na chevalit tant azo traiter fali bon c'est ka yebi makambo ya zoloba izalo nga so na va na héritier so na bando traiter héritier mo quelque part bavanda pe na héritier wana ce qui est langage que Manike ndenga zo traiter leader na bango ndenge pe ka toyoka ka po bango ezala ka so komo ka tokos na ba mise ba lunga na poto bando ba ka tokos ngana ndo yebisa batu il faut woza na ba leader oyo considération et montona tembe ko Ibraton piana loka ba Ibraton piana loka ba bina filé ba considération et ça la bien so ba considérer mon atine lobiso to na la team poani mais batu musu ba janvier loka so ngena Karine aza so na la team nazara na la team ti le considérer to poani leader wana Karine ebio za noka na ba omoni na mona place na ko kede omoni kande na nganza pe héritier na zawana pour considération ça so komeli mutu c'est bien ngana komelo tsanga ka batoko so betinga vie boni boyko pardon navana héritier na yona trop fier héritier na linga héritier makasa liki ba star belé na mboko tous les stars dans relation so bo kansinga bimisanga héritier nanga abimisanga héritier nanga abimisanga. Voilà, mesdames et messieurs, bientôt on va finir avec Janvier Wata. Nous sommes tous chutés déjà bientôt dans notre invité. Janvier Wata, tous au mois dossier à Maïs Sofa, on a Ken Piana. Ken Piana, va se traiter à Bololé, carte à Batama Boma. Maïs Sofa, le plus européen, c'est chroniqueur, il bosse pas sa carte à Boma. Et ça, Ken Piana, c'est un que mon Maïs Sofa, le bar exprime mon pelé, le oyo, Maïs Sofa Tombo qui m'a pesé. T'es à Maïs
Ni va comme qui non pesa mabe. Quel y en a c'est responsable na bana na famille aux autres traiter muta maboma. Ba pesi ba carte sabata maboma. Est-ce que penza un intellectuel à cause ça maramba bon. Alors ça là ngota mon pet. Si ko tala na yo mon pe. Vous traiter Ken Piana bon responsable local Ken Piana. A zapper na société ne o futa rabatu lelo. Ndenge yo futa rabatu ne pas futa rabatu. Ken lo bay. Ou traiter penda bon est-ce que aux artistes na yebite tout on a arrangé ni. Et on détiga Ken PM sous Sorazolo Baloba na e 50 000 zayo mononde 50 000 des années elonga mukombo so atse ce qu'on a fait bossa besa yo tala yango ta gara quel bien là c'est 50 000 il y a kala on est zaï aïsko bakogana nani abakogana maïso fabo azwa tembongo wana zelonga maïso mukombo so atse quelle réflexion et kendeti de père quelle réflexion Ken Piano za somo Yaza mabe te Ken Piano pas za mabe te ezaka ke atona monda ya ranking te tango yo fingi Ken Piano na banana na banane so apesi réponse mon mpeka normal wenge kinda bongo musique kinda bongo yesko vana tala yo lesaka Ken Piano tango yo fingi ye pas na droit répondre c'est bon et kinda bongo oh et kinda bongo yo tiko bongo comme finga batu ils en sens de beta musique babina file bango wana te ba Ibrahim Piano bango wana ah beta musique yo continue na monde na biso buzoba na biso linge banda basaka na bon 50 000 zaï 50 000 zaï ya Piano za makambo 50 000 zaï il faut nous on mbongo na natala ngo bien après ce que natala siko maestro ce qu'on a comparé après ce que émission ya sima ce que na sala ce que na hotel ça bien est-ce que ça te que par rapport au monde Ken Piano peut trop na bina filé Ken Piano notre émission ba kumisi bina filé ba sponsor est-ce que te logo pe monsieur ko sala mais so passe pour tout le monde réaction ya maestro sala na manière te bo so réaction na eza pona bongo ngapenda na mona penda ke imagine la bité ça so que ngapenda lobi na bi so que réaction eza pona bongo penza na mona penda ke maestro a mu pété a intellectualité na sens ni Ken Piano aza journaliste local journaliste nyonso aza na chaîne eza YouTube ekenda partout akoka ya pa na tanga banda ko yamba ndo yamba bebi na file aza na place akoza limité te azo sala o ezo benga e musala so bina fila benge a okindi so bina fila bito to kende o couvrir événement des na Turquie a okindi po sa musala na ye ozo mona siko MC local sala bongo soki yo kana te na bina file soki yo sala ngo bongo c'est eza bien te eza propreté ozo mona eza penza propreté oza musicien ndeto mona bato ya pa na ti lokole o ya fala ina na ya tout le monde sans problème sans moutino so ponke na zambo ngaza journaliste azana droit au sala nyonso ye moralingi aza libre quoi pas libre. On va finir avec vous Janvier Ouatta dernière question tout le monde déplique Pomba à tout lancer message sur ma page dans le billet Tiliwa na Fabrice Basolate na be mission mon tout a posé question maestro na be mission na attend un combat de plus attend un combat de plique alors que tu as déjà eu mon appareil parce que là au sala à côté à prison Tiliwa soka kufi maestro été maestro ça kufi oyate et mon papa réclamation décision de plique Pomba bon au moni ba elo mon peka na autre pour na grâce témoin bablo mususu eza musique to memela ngo pe bongo te de plique Pomba ni asibetaka musique na ce que MSO déclaré pour na droit na yo aloba komo na te wana arrosa pe na réseau pour MSO komo mone komo ke mabe petro pour ça mutu mais ba benda na ka moi ya mais ba memate na ba kwasho ba nini et sa propreté boza penda ba na ba orchestre moko bo voyager ba avion moko MSO pe bola pe ba chambre moko boza ba camarade ngana okota penza na bien na te pour na solisa na fabricaste mais na zo temps solana depuis kaza j'ai moi à moi dou mais à trop brutal so ka mon ma bien c'est trop clair trop clair il est pendant ces plans on soli kambo mbala moko mais na pesika que actuellement na si. Merci beaucoup mesdames et messieurs, tout commence bien, fini bien, c'est un réel plaisir de recevoir Janvier Ouatta, Janvier Mokondi, Janvier Ouatta tout comme na suka na yo ba programme na yo ba dédicace na yo, on va chuter avec vous pour l'émission allez. Plus 243 89 50 53 549 ouais vient Guy basket Mokonza double continent ya yo yango ya Willy Mouched Code Mboka solula ka to solula mania wimbo la bière de Lix Aurélie Kabesa na bosanyote ser na Aisha na Pesombote Mamadou na Bercy na Pesombote place aux amotema ya Sabina Wanani Iget Kambolo Jenny Kambolo li passe ya Dani Kambolo na pesimi wana pena bandeko ya mama na biso ya kati pinza mama na biso Mamadou na Bercy motema ya vie na biso Sabina Wanani malgré mikolozo ya ma téléphone mon passe na bo santé maman Brazil bokomba maman social na bo santé bana membre na bo santé Karim Mokonzi la baronne madame YouTube
yonde makambo mututu onungo benganga plus 243 89 50 53 549. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Tout commence bien, finit bien. C'est un réel plaisir de recevoir Janvier Wata. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Merci à l'assistance de Guingombe, l'artiste. Tous en anglais, siège Nabandal. Merci à tous mes partenaires qui me soutiennent de partout. Là, je vois Ronsard Massamba depuis cette. Merci à vous, Pascal. Voici l'homme. Bah oui, Pascal, voici l'homme. Aïe avec force. Merci beaucoup pour notre soutien. Merci à vous, archevêque le Bobo, Zéro Fénéan, Ronsard Massamba, partenaire officiel de cette émission. Et Varis Abdallah, bientôt retour à Kinshasa. Mon vieux Odilo Mampouya, boutique exemple à suivre. Croisement Gambela ou Palo Côte, car on a chez Odilo Mampouya, au basket, ça bien, vous allez jamais déçu. On se retrouve à la prochaine pour d'autres invités. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne Congo Victoria Télévision. Ici, sur l'excellence toujours. Bye. Puis beaucoup soit Amiral Chamala. Na émission na ye F perso. Et ko la kisa moto na moto effort akosala pour la culture ya mboka. Social pe lisolo oyo moto na moto asalaka pe abundalaka. Wande pa ibalobelaka pe promotion d'artiste ko selema avec Amiral Chamala mobali ya kitoko ya propre otali botia mobali omeli mai okumisi nzambe. Na mama. Solingi bez. Awate Amiral Chamala mosana ye kitoko lokola mwana mayele oyo akendaka classe na mbongo ya Minerval ya tata pe mama lelo akosala lelango honneur ya mboka mobimba. Yokani ti na mira ba voisin